Bonjour, bonsoir, Bokoto, Bokoto Bandeko. Bonjour et bonsoir. Bonsoir à vous. Bokoto Bandeko, Tosolola. Excusez-moi, un petit retard de 10-15 minutes. Tosolola, Mwambangu. Nous en avons pour une demi-heure. Yaya Idi Bolombo, greffier international des peuples Mokonzi. Bokoto, Bokoto. Naza kozela bino mwa minute muke. Poto Solola. Tosolola, dernier virage. Veut dire conseil à Souka, bandeko nangai. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend. Botelabino bama batata bandeko. Bonsoir à vous. Oui, Ngoya Éminence. Bonsoir. Bokoto, Bokoto nazo zelabino muke, poto solola. Ezali nango kaka lelo, ezali nango kaka conseil ya Souka, ndenge kaka bomoni na titre na biso ya lelo. Nous sommes en direct, toujours na cadre ya Bitumba, na cadre ya ba émission politique na biso, pour mboka na biso, République démocratisée du Congo, ezangi masolote, na maso ezali koleka kuna biso babundeli na bino, tolandelaka, totalaka, toyokaka pe toyaka pona kofungola bino, koinforme bino, koyebisa bino bokoka kozala prudent pona koyeba ndenge nini ya koluka ba solution etali mboka na biso. Voilà. Donc nasepeli komona bino pe bomona ngai. Oui, mbote mama Espérance Mutuku. Bokoto tobanda mamuke. Dernier virage conseil ya Souka. Oyo esengeli vraiment tolanda. Pona to bimisa mboka na biso na ba difficulté na libulu oyo toza kokende na yango oyo bato lokola ba Félix Tshilolo ba complice ya occupation nzela baza komema biso na ba politiciens mosusu oyo toyebi ezali vraiment très dangereux. Il est grand temps de trouver ma solution. Il est grand temps tout tia minduki na biso likolo ya mapeka po tobunda bitumba parce que le danger est là, le pays est en danger, l'heure est grave, l'heure a sonné. Il faut solo là. Nous en avons pour 30 minutes, donc une demi-heure. Na cause la pena ya mingite, donc faut attaquer sikoyo masolo ndenge nini ezali bilimo ba mama na batata bandeko boza kona na masolo ndenge nini zoke na mboka na biso vraiment ezali mawa mingi pona kotika bandeko na biso Congolais, pour ne pas dire des Zaïrois, parce que les véritables Zaïrois que nous sommes, on est très éveillés. Nous sommes là pour réveiller les autres. Donc, oyo bazali toujours kotika lana attitude wana comportement wana ya ba Congolais ezali mawa mingi bonsenzo ari lo sako yangandeko ezali mawa mingi batika na ba position oyo bazali na yango. Il y a distraction, totale distraction, donc c'est très très dangereux. Donc, il y a un moni titre na biso bomoni wana na lobike voilà, ils allaient conseil à Souka ngai wabino Yaya Idi Bolombo, greffier international des peuples Mokonzi, peuple souverain na leki awa pona yango pona kolendisa bino ndenge to mesanika kolendisa bino kolendisa. Et puis, la bosenga na bandeko na ngai Jali Mundele ya Bangwandi, Mibaramo, Roger Bamokande Mibaramo, Paul Boanga, Gaz de Gaz, en direct de Suisse-Irlande, Mbote Nayo, Nani,
Adieu Salemba, Koulouta Adieu Salemba, en direct de Kinshasa, Losako, Fifi Solange Losako, BBC Marsombo Losako, Mama Mongala Losako, batu nyonso oyo baza kolanda ngai na bitumba oyo, Espérance Matuku Losako esika ozali, Magali Lomama Losako ingeta no tozoko basengo koba na kobanda na koloba boye. Donc bandeko na ngai ezali conseil gratuit et puis conseil ya suka tozali kopesa bino. Mboka na biso ezali na danger. Il est vraiment temps et surtout immédiatement tomika kotelema tobima na ba distraction. Pourquoi? Parce que la RDC est au centre des enjeux stratégiques, financiers et internationaux suite il y a décès ya Paul Kagame. Bakolobaka yango te, mais bakolobaka yango un jour. Mais cet homme n'est plus. Paul Kagame n'est pas dans un état normal. Mais, communauté internationale, bamindele, bazali ko bomba masolo wana. Bazali ko bomba masolo wana pour ko éviter chaos, pour éviter désordre, pour éviter révolte, ou salama, soit na Rwanda, soit na mboka na biso RDC, la République démocratisée du Congo. Na yango wana bomoni mindele oyo bazali na kati ya complicité, notamment américains, anglais, belges, allemands, canadiens, français et les autres, bango tout, baza kolinga jamais que Mobutu et Salama. Parce qu'ils savent très bien que le pouvoir est dans la rue. Gorba, bonsoir à toi. Le pouvoir est dans la rue. Yango na bato na bazako banga. Bazako créer, recréer ba stratégie mususu. Ba stratégie politique ya ndenge ya ko garder sous contrôle pays nabiso, la République démocratisée du Congo. Parce que c'est un pays qui regorge énormément, de richesses naturelles, sol et sous-sol, oyo, il y a belé koleka monde entier. Donc, ba pays wana, oyo to bengi ba multinational, balingi ba garder contrôle ya mabele na biso par l'entremise ya Rwanda na Ouganda. Voilà les enjeux. Enjeux politiques et stratégiques yango wana. Bayebi bien que bakolo mabele ezali biso ba autochtone, ba Zaïrois. Mais depuis basala partage ya mabele na biso, mabele ya Afrique 1885 la conférence de Berlin, ba délimita ba frontière na biso, mais ba yeko se rendre compte que ndenge basala ki ndenge wana bandimaki te ke biso peuple, biso ba autochtone toko telema na ndenge to telemi sikoyo. Bien qu'il y a eu avant biso le 4 janvier 1959 bakoko na biso ba telemaka ba bundelaka mabele, mais
a une grande différence. Il y a la révolution populaire. Nous, c'est ça la namki. Ce que tu dis comparativement la révolution française ou révolution belge. Hein? Au Comona, il y a une grande différence. Tout le monde là français tant que ça la révolution là-bas. Ils ont la révolution populaire et ils ont la totale. C'est-à-dire Bundi, Botolimbo kana bango epa ya balman par la force yango wana bazwa qui peut directement indépendance na bango. Politique, économique, sociale, financière, etc., etc. Mais biso na le 4 janvier 1959, bandeko na ngai, to tikala jamais ko sala kozwa indépendance na biso na grâce à la révolution populaire. Ba mindele ba sala ki biso ku, ba joie ki ku, ba belge, loko ba ngay ko pesa biso indépendance. C'est pareil avec d'autres pays africains. Tous allez presque belé. Batouana, Bamindele, le coup là, qui richesse c'est ça dans ma belé na biso en Afrique. Ils n'ont fait que des transferts. Des transferts, ce que je peux appeler les transferts de responsabilité. Transfert moko politique, provisoire. Donc, tout ça, révolution, tout ça là qui n'a le 4 janvier 1959, bah calmer biso, bah oui, tout ça peut s'amener une indépendance. Mais, et comme aux tables rondes, aux ceci ou cela, et comme il y a une négociation, malgré que le monde a été télémaki, a eu que vis-à-vis, mais bango, bah sali de telle sorte que biso te comprenez qu'il y a un côté, mais bah transférer biso ba responsabilité. Bah tikeli biso ba responsabilité, bah eko sala bah moi bah l'élection et salamaki wana ba organisé, mais au monique force publique na bango et zalaki kaka na mboka na biso. Force publique dirigée par les Belges. Lumumba akanyaki ben moi l'élection il salamaki wana mais bah tchaye comme premier ministre mais bah nommé Joseph Kasavubu. Donc sans que bah masolo mususu mais tous allez kaka sous contrôle ya batoire. Donc indépendance totale ningi ba français bazwaki hein ningi ba belge bazwa na bitumba na bango biso tozwa yango te. Vérité yango wana. Yango na muni tilelo oyo ba belge baloba après l'indépendance il fallait bah bango bakoki ko quitter ndenge wana te, c'était trop tôt. Il fallait encore 30 ans et plus batika la lisusu ba continuer gérer Congo et puis ba récupérer ou bakoki ko récupérer. Pourquoi? Parce que tous allez encore na ba dette na bango, donc il fallait ba continuer gérer contrôler biso na niveau économique et tout ça ba kambe belé oyo bango batikala ki kosala. Donc voilà notre problème yangwana. Ceci na biso munene yangwana de la plupart des Africains. Mais masolo na biso ya lelo eza vraiment kunati. Le problème c'est quoi? Dans les enjeux actuels, partage ya mabele na Afrique ninge salamaki. Ba américain bango batu bazalaka wana bango batu batalaka mboka na biso. Bango nde batu ba américain bango nde batu basala eke mboka na biso ezala sous contrôle ya ba belge comme ba sous-traitant. Mais bateau vraiment telemela mboka na biso ba géraka ba makambo à distance les alliés américains. Yango bomonaka makambo yo
Maloyo, dans la période de Bill Clinton, Malobi non, il était temps pour les Américains de s'occuper maintenant na richesse, il y a Mboko Nabiso, République démocratisée du Congo, pour ne pas citer les autres pays africains. Donc, on va téléménager Nabiso, Bill Clinton, il y a Sikoyo, na esprit, il y a occupation, il y a beaucoup de la République démocratisée. Donc aujourd'hui, on l'a toujours dit, on a beau dire à tous les Congolais que voilà, nous sommes occupés, mais comme dans la vie, dans chaque société, il y a toujours des traîtres. Traître quoi, Félix Chilolo, traître quoi, politicien. Oh, il y a des véritables politiciens qui défendre le peuple, défendre le peuple, kotana, jewana, zoa bango dans le système, il y a occupation pour saler la communauté internationale au détriment du peuple congolais, zaïrois que nous sommes. Tala malheur n'a pas Yehuta, et pas malheur n'a pas Yehuta, yangoana. Ce sont nos propres politiques ailleurs. Bangonde, bazali, chien de garde, hein, nègre des jardins, il y a communauté internationale parce que nègre des maisons, ils allaient, tout les Rwando, Ougandais, nègre des maisons. Alors, politicien nabiso, nègre des services, nègre des champs, des jardins et consorts. Bango tout, nègre des maisons, Rwandais, à travers Paul Kagame, Hippolyte Kanambe, bango, exécutant, bango basako sale la sikoyo, multinational, oyo, commanditaire, oyo tia, batouana po, konza biso, occupé, belé na biso. Alors, c'est dommage, tout ça n'a pas politicien, tout ça n'a pas margoulin, tout ça n'a pas oyo, lingi kaka, mbongo, miette oyo bapesaka bango batiaka na bapoche na bango basombaka bandaku na bango bavoiture basalaka bavoyage ndenge balingi baya korakotaka biso des histoires pendant que toza kosoutenir bango awa na badiaspora partout surtout biso bamembre na pepe mokonzi tozwi baproblème na bango kilikili baproblème na bato kilikili mpona kosoutenir bango yango tolobaki niet c'est fini, il est temps les rassonner, nous devons en finir avec eux. Et s'il faut aller jusqu'au bout, avec notre propre effort, tout foutre bango tout dehors, donc tous ces collabos, avec occupant le cola, tout les Rwandais, oyo balingi balkaniser mboka na biso, parce que to komi na point wana, donc tokokende na bango ndenge wana tina suka bandeko na ngai tokokende na bango tina suka. Donc le problème c'est quoi? Peuple zaïrois, pour ne pas dire peuple congolais, mais je dirais peut-être congolais avec K, kobanga na biso congolais tozo sala je ya mindele. Kobanga na biso congolais autochtone tozo sala je ya mindele. Ceux qui boye bakate. Parce que mindele kolingaka jamais une grande révolte et ça la mabele na biso. Malo chinois, Masomo Bibiche, bonsoir à vous. Donc mindele kolingaka jamais biso autochtone totelema na mboka wana
tout ça la mobulu yango na moni rôle ba pesa ba politicien ba nègre des jardins ba nègre de service na bango ba pesa bango rôle wana ya ko manipuler peuple congolais ya ko distraire peuple congolais pour tous en un esprit à violence envers ba occupants. Or, c'est avec la violence, c'est avec une très grande révolte que nous allons nous libérer de l'occupation. Donc, le lot, ce qui n'a eu awa, les sur le lot, ils allaient pour nous couper Sabino, dernier conseil, tout bimandé dans ma distraction. Boyebi, stratégie, n'a pas enjeu financier et stratégique internationaux, oyo bamindele batie yango sikoyo. Baza ko communiquer yango na ba nègre de maison na bango, ba rwandais, ba ougandais. Suite il y a décès, il y a mort clinique, il y a Paul Kagame. En attendant, bazwa élément na bango oyo bakoki ko remplacer bango pour batia bango pour la continuité ya occupation na RDC Congo. Na ba stratégie na bango bandele. La première des choses, pour ne pas perdre le contrôle du Congo à tout prix, pour ne pas perdre le contrôle du Congo à tout prix. Continuer à distraire les autochtones congolais de Kinshasa par des débats politiques non essentiels. Ceci pourrait éviter évidemment une révolte populaire. Wana rôle wana ba pesa wana ba Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, ba rôle wana ba pesa wana ba Félix Tshilombo et ba politicien nyonso oyo baza kolanda ba miette ba politicien nyonso oyo batikali wana pour tozanga ba politicien nde ba pesi bango rôle wana continuer de distraire les autochtones congolais de Kinshasa parce que banakin bango nde bato baza epelé 15 millions oyo tozanga kini wana soki 2 millions ya pa bibimi boye 3 millions ya pa bibimi na libanda boyebake occupation esili na mboka wana bato barwande bakokima wana ezali eloko ya liboso. 2, na niveau international, communauté internationale à travers la ONU, MONUSCO, soutien total aux mercenaires des occupants rwando-ougandais à l'est de la RDC. Objectif balkanisation. Donc, objectif il y a Sikoyo, balkanisation. Il faut accélérer la balkanisation. Wana yali na deuxième point. Yangona lelo oyo je vous apprends aussi que j'ai dit le 3 septembre biso tozala belema na biso kuna bandeko na biso ba mai oyo bazali ko sala bitumba ya autodéfense. Ils ont un groupe ya autodéfense oyo baza ko bundela mabele ba mai à travers le général Yakutumba. Ba mai baza ko bundela mabele. Mais ce n'est pas vraiment une armée comme telle, conventionnelle ou quelque chose comme ça. C'est des gens comme vous et moi, to monique, ba payamoko bo ba utina na mboka na bango, ba yeko agresser biso. Yangona to zini nduki, to zi ba arme pour tout se défendre. Yangona ba benga ba groupe d'autodéfense. Mais lelo oyo
baza ko benga bango na complicité ya pouvoir central ya occupation oyo eza na biso na kati ya Kinshasa na ba Rwandais baza ko benga bango lokola bazali bango bazali banguna baza batu bazali comment est-ce que je peux dire bazali banani ba terroriste venu d'ailleurs bongo siko bazoya ko tiamba désordre na kati ya Congo, ce qui n'est pas vrai. Butala sikoyo oyo to bengaka oyo bango barone bengaka ibwengi. Donc bato baza ko sala makambo wana ce sont des Rwandais. Ndenge baza ko kosa siko partout, hein? Ndenge bakosa partout que Tutsi congolais, il y a des Tutsi congolais en RDC. Ce qui n'est pas vrai. Donc, le deuxième point, il y a le soutien total, il y a des multinationales, na occupant rwandais, où il y a Est, en leur fournissant les armes, les munitions et tout ce qui s'ensuit pour continuer à bomber na Est. Ndenge baza ko tia ba trouble, il y a ko violer bana na biso na ba Est, il y a ko bomba bat na biso na Est. Dernièrement, il y a même à peine 48 heures ba auto bomba plus de 50 personnes. Ba auto bomba ba civil 50 personnes. Après ba 220 bomba qui avant. Na ndenge baza ko continuer ko violer bana baza ko présenter ba finaliste ba ko présenter pour représenter l'examen d'état ba nini. Ba trouble là tout et ils allaient concocter créé par pouvoir et occupation de Kinshasa et les pouvoirs de l'occupation Oyo ya Rwanda. Voilà, on a un deuxième point. Mais si Koyo, le troisième point, je vous apprends que Kigali, Rwanda, na Rwanda, bazalina couvre-feu. Couvre-feu wana ezali lokola ndenge ba Félix Tshilolo basalaki makambo awa ya état d'urgence sanitaire. Donc entre guillemets état d'urgence sanitaire. Donc même na Kivu kuna, même na Rwanda kuna bazali ko banga révolte salama. Bazali ko banga ba désordre et salama. Yango wana ba imposer bango couvre-feu, mais bazo parler na couvre-feu, bazo parler peut-être bazo parler na état d'urgence sanitaire, ndenge ba Tshilolo ndenge ba imposaki Tshilolo awa, hein, yendi lokola akouvraka bango awa, ndenge ba imposaki ba congolais état d'urgence sanitaire, ya ko prolongaka chaque mois, oui, fani ça va plus de 4 mois, 5 mois. Sous contrôle na bango entre guillemets nde eloko ezoleka sikoyo eza kosalama sikoyo na Rwanda. C'est juste pour prévenir des troubles d'ordre révolutionnaire. C'est ça qui est la réalité na Rwanda. Donc voilà, troisième point. Mais na quatrième point, Kalaté wana naza ko yebisa bino kaka, mais c'est encore à voir totala ce qui ressemble à ndenge wana. Mais Kalaté est chose incroyable aujourd'hui. Kanambe Kabila alias Kabila kaka na bange oyo ndenge eza kokende ndenge baza koluka ka belema na bango oyo nini bakokotia na place mpona bayeba kozala na contrôle ya République démocratisée du Congo pour to continuer kaka na sous occupation na système ya kabiliste ya occupation na pe bazala pe na contrôle un peu bazala pe na contrôle ya Rwanda
chose incroyable, nous avons appris, Nabanzela Moussoussou, que Kanambe Kabila et plus ou moins 5 personnes proches peuvent désormais voyager tranquillement et être reçus aux États-Unis. Vous avez vu que vous voyager aux États-Unis tranquillement. Nous sommes pour parce que dans le monde politique, ce sont les intérêts qui priment. Batouaya Kanasima, mais c'est les intérêts qui priment d'abord. Attention, vous avez bomaki mutu, mais ce qui intérêt, il y a une grande puissance, et ils ont la sima ya mutu, il y a bomaki mutu, bako yambaye, bako l'exaye partout. Voilà. JBS, MJBS, oui. Nakopé sa réponse nakolo baboye. Ça fait un bon moment, depuis février 2020, que ma solo oyo, il y a liwa, il y a maladie, puis liwa, il y a Paul Kagame, Isaac Obama. La preuve, même Bato Bambo Karabamoko, Bambo pe Bazako Leka, Bazako témoigner. Et puis, Sikoyo, Nabama Kambo, tout ça, solo la Awa, Ngaïna Bino. Mais si Paul Kagame est en vie, abîmant. Parce que, image, vidéo, discours, tout ça, ce ne sont que des images. Et les images peuvent être manipulées. Donc, service, ils allaient, oyo, ils allaient s'occuper pour que bomba ma solo, oyo, ils allaient vérifier, oyo, qu'ils allaient vrai, mais pour que pesa bino ba image, il y a nengo ke bino, botika la nango comme quoi il est vivant. Même s'il est vivant, mais, azali légume. Parce que son cerveau est attaqué. Voilà. Moutou Ezaya Robeba. Alors, ce Moutou Ezaya Robeba, même à ceux qui ont allé en vie, même à ceux qui vont maintenir en vie, cerveau, ce qui c'est bébé, comme on a eu le roi. Voilà, bon, donc, c'est fermer ma parenthèse. Voilà. Donc, les Kamora ou Balabino Yasuka, les alliés, Kanambe, Bokoko Kamwa, Bokoyoka, le lobby, Kanambe, akoki ko voyager, accueilli les États-Unis, librement, puis à Zongi. Vous allez Kamba Okamwate. Parce que, ce sont les intérêts qui priment dans le monde politique. C'est ça. Donc, beaucoup Kamo Yamote. Pour Makambo, Ezali, Ebele. Alors, na consulté bien ce exemple moko. Bouti komona, tu vivre bien moko. Le 25 août, biso to kenaiko telema. Tu kenaiko telema ba tutsi rwandais. Ba tutsi rwandais tu telema ki bango na conférence de presse. Oyo ba yiko salango na Bruxelles Presse. Isema tout le monde, bonsoir et merci d'être là. Pourquoi? Parce que toutes, Rwandais, toutes, Oyobaya, comme réfugiés chez nous, au Congo. Et ça, le quoi, bisou, tu y a la Belgique, la France, tu vendis 5 ans, 10 ans, 15 ans, après, tu commis qu'on revendiquer
nationalité et te soki na nationalité te to komi ko revendiquer pe na mabele ezalaka botala bato oyo bwengi na bango bato moko babela mitu ebela badoka ndenge bana kini balobaka bato moko bazali na basense moko diabolique bato moko bawanganaka mboka na bango donc soki abimi na mboka na ye ako kowangana na ye na identité na ye pa wangani azwi identité ya mboka oyo epai akei mpo na baintérêt alors bameki yango basali yango na baétats-unis partout na bawashington et consort partout mpo na korevandike parce que bayebi ke baza na bamultinationale na nsima na bango eke bango bato baza kolesa bamultinationale baza kofournir bango en métaux précieux na bacoltan oyo baza nango te na baor oyo bazalaka na yango te bacuivre oyo bango bazalaka na yango te bacobalt oyo bango bazalaka na yango te alors bamindele bakomi kizengi na nsima na bango parce que bazoprofite ya mingi et voilà et bango de leur côté barwandais et qu'est-ce qu'ils font po sikoyo po bazwa mabele na biso bapesa bango Nord Kivu na bazwa Nord Kivu na Sud Kivu allez bakote na ba histoire farfelue inventée de toutes pièces ya kolobaka ke bazali pe ba autochtone ya mboka wana ya biso tala lokuta tala ubengi na bango ba mythomane jamais vu dans le monde de menteurs impossibles ils mentent comme ils respirent bakenda kuna na États-Unis kosala ba revendication na ba pancarte bango minene pour la koloba ils sont maltraités pardon ils sont maltraités en RDC par des Congolais bango pe baza ba Congolais mais le colo baza minoritaire bazali maltraités bazali massacrés et pourtant ce sont eux nos bourreaux ce sont eux qui nous tuent bango nde bato babomaka biso mais baza kobalola yango ndenge wana alors cinquième chose oyo nazolobaka bino sikoyo ezali ke le 25 oyo kaka ya ekutoleka ya mwa oyo nous avons été là-bas bacombattants résistants pour ne pas dire des combattants et puis nous sommes des libérateurs tomibengaka sikoyo balibérateurs parce que nous avons libéré l'esprit du peuple congolais et tikali sikoyo toleka nde na baacte mosusu baacte ya makasi baaction ya solosolo avec ya Laurent Sokoko tula nina bengai avec bato nyonso toza kosala bango masolo ya se tobengana Félix Tshilolo bakola bo nyonso oyo bapoliticien oyo baza koboma mboka wana y compris Hippolyte Kanambe na batuti rwandais nyonso oyo bavandeli biso na mboka wana objectif na biso yango wana libérer notre pays de gré ou de force donc conférence wana tokendaki kotelemela bango parce qu'il fallait totelemela bango bamemi yango awa na niveau ya Europe bauti na États-Unis sikoyo bamemi yango na niveau ya Europe mpona koloba ke c'est une minorité tout congolais oyo bazali menacé en RDC massacré tué assassiné par des Congolais que nous sommes chose qui n'est pas vraie mensonge c'est mensonge mpona nini bayebi bato wana bayebi ke communauté internationale bazwaka part na bango yango bomoni na este lelo oyo jeudi oyo soki bainformation oyo tout vérifié bato wana
na complicité oyo sikoyo ke bamoni ke danger oyo bazali ko bazali nango sikoyo na mort ya mort clinique ya Paul Kagame balingi accélérer les choses. Donc bazwa mabele na biso na est, bazwa Nord Kivu na Sud Kivu, tala tche dispositif nyonso na maboko ya Rwandais oyo bamibengaka ba rebelles qui ne sont pas des rebelles, baza ba rebelles parce que baza ba autochtone te, ba batamboka wana te. Des rebelles, ce sont des gens qui se révoltent, des gens de même pays qui se révoltent contre l'autorité. Il y a mboka na bango, ceux qui moniqué l'autorité mboka na bango, bazali kusala, ils font des choses qui vont à la contre. Il y a constitution, il y a mboka na bango. Alors là, on les qualifie de rebelles. Mais Rwandais, ce sont des agresseurs. Ougandais, ce sont des agresseurs. Bango baya ko agresser biso. Alors, bami beka rebelle. Mais la complicité à niveau international, oui, bandima bango neti rebelle. Probablement que ça problème il y a problème communautaire et ça na est ya Congo. Non, nous sommes agressés. Nous sommes agressés par pays agresseurs comme Rwanda na Ouganda. Mais MONUSCO, ONU, baza ko protéger ba Rwandais, oyo baza ko boma biso na est, puis baza ko pesa bango ba arme, baza ko pesa bango ba moyen nyonso. Oyo esengeli ya mwana lelo oyo tuzi ba information comme quoi que minembe pe ekwei na maboko na bango. Bato baza ko organiser biloko wana ezalo ba Robertwa ba Hippolyte Kanambe na groupe ya ba mercenaires na bango batoni na est. Voilà, donc baza ko falsifier histoire ndenge ba yiko raconter na ba conférence de presse awa, baza ko changer histoire par la force. Ya lokuta na bango pour balobake ba belge tango bayaki bango bazalaki wana na Kivu, mais lokola bazalaki muke ba belge batalaki ba intérêt na bango économique et tout ça, yango ba négligeaki bango au profit ya peuple congolais. Voilà de tels mensonges, on ne peut pas les avaler. Yango mutu bene ko telemela bango. Alors bandeko na ngai, c'est très important, il fallait na yebisa bino ba biloko wana. Yango wana na yebisa bino ke bandeko na ngai, soki to telemite lelo to lela lobité. Parce que Kagame ndenge azali ya mourant ezali ban jemoko de trafic illicite d'enrichissement personnel étatique oyo monde eza ko profiter na sima wana. Parce que Paul Kagame, c'est un pilier du mal qui soutient le Rwanda comme château de cartes, pilier du mal qui soutient l'Europe, la Chine et les ISA dans le partage des métaux précieux, minerais du sang en RDC. Paul Kagame, c'est un pilier du mal qui soutient l'occupation en RDC. Et puis Paul Kagame, c'est un pilier du mal qui protège la vie des collabos congolais qui, jusqu'au dernier louba de l'IDPEST, azako soutenir bango, azako soutenir vie na bango, yango na bomona kake, ba collabo wana ba IDPEST, bazali susu na eloko mosusu ya kosala te, ils sont obligés ya ko continuer ko soutenir Félix Tshilolo jusqu'au dernier souffle, parce que bayebi ke tôt ou tard ça finira très mal pour eux.
parti wana ya IDPS. De véritables collabos. Oyo vraiment, bazako teka mboka. Oyo vraiment, bazako teka mboka. Oyo vraiment, bandimi, bakokumisaka la bango barwane, bango pe bato bayambaki Paul Kagame, na stade des martyrs. Vous vous rendez compte de ça? Donc, bandeko na ngai, pour un conseil, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard à tout le monde. Oyo abunga kinzela. Oyo abunga kinzela. Azongi la côté ya peuple. À se repentir. Azonga côté ya peuple. Il faut que zonga côté ya peuple. Et puis, peuple congolais, peuple zaïrois, tout entier. Et loko ya munene ezali. Tolongola kobanga. Kobanga na biso ba congolais. Tozo sala je ya mindele. Tozali ko se sentir intimidé. Au lieu d'inquiéter tous ces gens-là, tous ces mafieux-là, au Bazan Kata Congo, il faut les inquiéter. Il faut les inquiéter jusque dans leur maison. Lelo Oyo, Sokito Telemi, opération. Toyebi Ndako. Ya batuloko la ba André Kimbuta. Ya batuloko la ba Mende. Ya batuloko la ba Boshab. Ya batuloko la ba Félix Chilolo. Ya batuloko. Batu wana tuo ba ubo mamboka. Bota la batu ya IDPS. Bauti na Kingakati. Lobi ya bauti na Kingakati. Bakabundu, bakababuya, batu ya nenge wana. Bozo tala bango, bazo tambola, bazo leka Jean-Pierre Bukala. En direct de London City. Bozo tala batu ya nenge wana, bazako leka, bako tambola. Peuple zairwa, boza peuple ya nenge ni. Batu bazako boma bino, na banzala. Batu bazako boma bino, na minduki. Batu bazako kata bino kingo. Batu bazako violer bino. Bazako violer ba mama na bino. Baleki na bino ya basi. Basi na bino. Mais bozo tala bango bazo leka bino na babalabala wana. Baruta na ba aéroport, bazako leka na banjili, na ba voiture na bango bazo kenda na bagombe pe bazako zonga. Aussi longtemps que beaucoup la kobangate. Aussi longtemps que vous n'allez pas vous mettre debout pour en finir avec ces gens-là. Occupation, on a continué. Et puis, tu as là-bas, esclave ya libela. Trop, c'est trop. Bobi, ma la distraction. Ma distraction, ma politicien d'Akoube, ma rabinou, ma distraction. Le lot est beaucoup mis. Oh, destitution, nani, Félix Chilolo. Et tout ça, Boyna Boye, oui. Destitution, il y a Félix Chilolo. Nege Martin Fayou la lobby. Ou pas. Est-ce que biso vraiment, tozali wana poto talaka, destitution, makamutali, destitution de Félix et la continuité du système Kabila de l'occupation? Est-ce que nous avons un choix à faire là-dedans? Nous n'avons pas un choix. Les choix, c'est les choix est clair. Notre choix est clair. Ce n'est pas la destitution de Félix Chilombo ou la continuité du système Kabila de l'occupation, mais notre choix le plus clair, c'est la révolution populaire immédiate pour chasser les occupants et libérer notre pays. Voilà notre choix principal. Révolution populaire immédiate pour chasser l'occupation, point barre. Pour attendre ce qui va destituer Félix Chilolo, il y a un changement
tout changement politique ou institutionnel Namboka wana. Nous, notre choix, c'est de libérer ces pays-là. Il faut que Mboka wana ezala libéré. Voilà notre choix. Toko s'éterniser na makamaba destitution yaba Félix Chilolo pendant que toyebike il faut apporter solution. Notre unique solution, c'est de chasser l'occupation, de chasser Chilolo et de chasser Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Point barre. Problème, il y a RDC et Zali Lelo. Problème, il y a RDC et Zali Lelo. Et Zali que nous avons un soi-disant président. Un président entre guillemets qui se dit être président de tout le monde, mais de rien du tout. Un président qui se dit président d'un pays souverain, mais il se lie en amitié politique avec un autre pays, un pays voisin, agresseur de son peuple, et qui occupe ce peuple-là. Et ça, la manane na mokili mususu. Un président, entre guillemets, qui se lie d'amitié avec un pays agresseur, avec des agresseurs de son peuple. Mais à l'objet qu'il y a un pays, président, il y a un pays souverain. Wana. Et ça, là, c'est ça notre problème. Donc, nous devons chasser ces gens-là. Nous devons chasser Tutsi, Oyo, Bazali Bandeko, ya Félix Chilolo, na Félix Chilolo. Pour éviter d'être esclave. Parce que ceux qui ont télémité, tous les pays dans la communauté internationale, va implanter bateau na bango, mais pour continuer à esclavage, tout ça aussi. C'est très dangereux. Alors, il faudra une grande révolution populaire. Tout bengana bango, tout téléma, avec tous les moyens de bord autour de Zanango. Biloko nyoso to Zanango, tout téléma. Tout banako bomo bango, moko. Ceux qui ont inquiété bango na bandako na bango. Bamoni ke, oya peuple azako bomo. Nous devons faire plus que ce qui s'est passé au Mali. Bamoni bien ba Mali nengi ba télémi ba bimi na ba bengani HBK na bango HBK. Boubacar Keïta. Ba telemi, ba sali révolution, ba bimi, ba bangite, ba bengani. Les loyo, ba récupérer pouvoir. Nous avons le pouvoir est dans la rue. Actuellement, le pouvoir est dans la rue. Nous devons le récupérer à tout prix. Peuple, oyo ba bengi grand peuple, c'est comme ça qu'il doit faire. C'est comme ça qu'il doit agir. C'est de cette façon-là qu'on doit agir. Donc, pouvoir est dans la balabala. Ceux qui te le bikaka, tous les salaires, na ba distraction, oyo, ba politicien, ba zako memela biso, yake ba kangi un tel, o ba libérer un tel, o nenge idp sa zako fuke distraire bato. Boye bake, tozo kabamboka na biso, tozo pesa temps, na ba occupant, va se réorganiser après la mort de leur chef. Donc, à bon entendeur, salut. Oyo, na yaki pona sona na bino lelo yango wana. Oyo, na lingaki na yebisa bino yango wana. Ezali dernier conseil. Il y a dernier virage. Conseil gratuit, oyo ke, biso peuple, oyo ba beni grand peuple, faut tout l'accent vraiment que tous allez grand peuple, tout élément pendant qu'il est temps. Temps ils a sous-mingité. Donc quand nous torobaka, biso na peuple mokozi. Avant fin 2020, nous devons libérer ces pays-là. Nous sommes déjà libérés psychologiquement,
spirituellement, mais tout se libérer physiquement. C'est quoi? Et le goût comme ça là. Donc, bandiko nangai, s'il faut que bête masasi, to bête masasi. S'il faut que bimisa bambeli, to bimisa bambeli. S'il faut que bimisa bandete avec tous les moyens de bord possibles, c'est maintenant ou jamais. Tobu Kanate, l'air est grave. Il est temps. L'air a sonné. Tout élément. Nayango, bandiko nangai, ingeta. Steve Manungwene. Na Bokoto TV. Na machine. Sala musala na yo. Papigen. Todo de la vie. Bosala misala na bino. FM les sages. FM les sages. Partagez la vidéo. Hein? Na cadre. Starnet TV. Oyo tozali ba partenaire na bango. FM. Fabro. Petit frère propre Fabro. Ingeta. Na batu tu oyo balandi ngai awa. Batu tu oyo balandi ngai awa. Ingeta. Na bosanite bana bokoto. Timbelation. Colorado City. Batu nyonso oyo balandaka biso na Bokoto TV. Le saco. Nous sommes ensemble. Ingeta. Tokomi Mbalasima. Ya Edi Bolombo. Greffe international. Ya peuple mokonzi, peuple souverain. Bo kabola. Bo partager vidéo oyo. Ingeta. Tokomi Mbalasima. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ciao. Samba Pambola Bino. Tokomi Mbalasima. Ciao.